Pour bitumba oza na kati ya koleka na kati ya mboka na biso eza kozangisa biso stabilité avancement. Donc message moko wana nde nzamba yebisinga ke kabundi nazo yebisa yo ke ba empêcher Christ de délivrer cette femme et jusqu'à ce que sa foi a remonté la surface et a rencontré la foi du Seigneur et il a été sauvé. C'est ce que nous sommes en train de faire pendant ces 40 jours. Nous sommes en train de déterrer, de détruire, de condamner, de... Musala munene ya 4e modèle. Si madame Soko Silisa 3e modèle. Ya femme de mon Souka Moussano, changement, so content na village. Vous allez na 4e. Sembola loboko na biso kosenga lisungi na peuple ya Islam, na peuple ya catholique, na peuple ya église de réveil, na peuple nyonso obo ndima religion moko songolo to pakala. Te kosenga lisungi ya ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon amant des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Avis du public. Et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Avis du public. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Avis du public. Et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Avis du public. Kikunaga na zaku ya biso. Kikunaga kilema tukingeko. Kutala na biso. Avis du public. Kikunaga ko kilema tukinde. Parce que le long du coup ils en effet. Parce que le long du coup tout côté fait là. Nous m'ont coupé au yébune la vie du public. Et bien d'accord, comme ici c'est pas comédien. Les concours. Avis du public. Didier Masuki. Avis du public. Chez Didier Masuki. Avis du public. Bonjour chers amis internautes, Bambo Tenabino, c'est Didier Masuki Mobile Mandefa Pembe. Kakane Bomoni n'a pas extrait à partir d'aujourd'hui. Donc, on a un journal Nabiso chrétien. Donc, toutes les informations, il y a des chrétiens, nyonso, il y a Congo, il y a Angola, il y a le monde entier. Et en collaboration avec la chaîne Antenne A, les journalistes Nabiso Niklete Lelo. Donc, il y a ce magazine chrétien pour nous dire makambu nyonso, il y a des chrétiens qui sont les pasteurs, frères en Christ, évangélistes, bishop, bino nyonso, dans le journal Nabiso Oyo, il y a des chrétiens. Merci à toi, Niklete Lelo. Oyo, c'est la bonne chaîne de référence Antenne A, chaîne Oyo, et Fouli, la chaîne nyonso. Il y a le bas qui était. Le col Antenne A est la première chaîne Oyo et c'est la chaîne union privée dans la République démocratique du Congo. Il faut travailler quand on a avis du public pour avis du public. P. Yango et c'est la chaîne ébélée dans la République démocratique du Congo et puis dans le monde entier. Bonne image. Merci à toi, Niket Lelo. Merci. Mindele banyokolaki kibabu andimaki pasi pambate alingaki bokonzi etelema kasi lelo yo na Kongo bawangani andimaki pasi pambate alingaki bokonzi etelema kasi lelo yo na Kongo bawangani Est-ce que nous avons un magazine chrétien où ils ont fait une information, il y a des églises, pasteurs, il y a des musiciens chrétiens. Tout le magazine où il y a un message, il y a pasteur Club Kabundoualisa, à Pessi, pour Namboka, Tolanda. Zamba Pambolabino Congo Mobimba, les allées évangélistes prophète Claude Kabundoualisa,
Bazali ministre de la Défense dans le gouvernement de Jésus-Christ. Ceux qui vont monter bilamba basoda est significatif. Ils ont l'accès à tous les soldats, mais spirituellement tous les soldats, tous les soutenir pour la vision de la Bitumba. Ce que moni mutu alati bilamba ya ba munganga est significatif. Il faut y avoir qui a sa munganga. Donc zamba pa molabino parce que chaque fois na katia banda kuna biso to lata pe bilamba tozo sambela nango pour na soutenir boka na biso na katia Bitumba. Tozo linga to l'accès muke eloko yo nzambe azana katia ko l'accès biso. Pour na Bitumba ou ezana katia ko leka na katia mboka na biso ezako zangisa biso stabilité avancement. Donc message moko wana nzamba yebisinga ke kabundi nazo yebisa yo ke ba ennemi na mboka na biso bazo bundisa mboka na biso eloko nini babanda ko sala tango bazo bunda na mboka na biso et tango bazo bunda babanda ki ko sala de paso ke ba distraire ba konzi na biso ba kende na niveau ya négociation et tango bango bazo sa négociation bazo tika ba gag bazo bantaba ya minene bangomba ya minene, cela veut dire bazo sala mixage bazo batu ya bamboka misusu wana o bazo bundisa bazo tia bango na kati ya ba poste minene tina kati ya basoda ya mundi ya faiblissa kimboka bakozi na biso nyonso baleka basala eloko wana distraction ou bien erreur oyo bakozi na biso akala basalaki pona kosala mixage pona kosala kokosa ba infiltré kokotisa bango na kati ya bamboka na biso yango nzamba rejetaki bango base yango wana nzamba rejetaki bango et malgré que baye kosutuka premier basi basala eloko wana yango nzambe pe asili kaka na makambo nyonso wana eleka nzamba ye ko révéler ngai ke kabundi pesa message pa mokonzi mboka baka matamboka ba pesa nga mboka ngai moko na bunda bitumbeza la ya ngai moko nzambe. La guerre de l'Éternel contre Amalek nzambe alobi bitumbeza bitumba na ye nde salaki ke mokonzi mboka pe akamati mboka apesi yango na nzambe. Donc bitumbo biso toko bunda pour le moment ezali biso te toko ko bunda tozali wana nzamba bunda kaka na kati ya batu me bitumbeza ya nzambe. Nzamba sana kati ya koyebisa ngai ke yebisa bana nzambe nyonso ba peuple nyonso ya Congo parce que bitumba wana bakendeki nango Saoul azalaki wana basoda bazalaki wana bato bazalaki plus de 210,000 personnes o bakendeki pona ko bunda nzamba lobaki baluka bato makasi bakende konuka bitumba o bakendeki ko bunda bitumba bazaki bato ebele et tango bango bake ko bunda bitumba bazu bangomba ya minene bantaba minene na bagaka biso nyonso na minito oyo nzamba zolo baboye tokoki kosepela pona victoire ata tozwi victoire c'est normal mais tosepela po nzamba zoluka bitumba esila. Tokita na commune ya Lemba pona koyebisa bino ete le révérend pasteur Dieudonné Katourou oyo akambaka église groupe d'intercession de famille ministère de la restauration divine apesi programme ya 40 jours de jeûne et prière. Tout l'anda message pour JIF MRD vous invite à prendre part à notre 3e édition de la marche vers Cana qui a comme intitulé les dieux d'alliance. Les dieux d'alliance, c'est Dieu qui veut être à la tête, au-dessus de tout ce qui pèse sur nous. Dieu nous veut libres. Il y a une chaîne, un lien, une loi qui nous bloque, qui bloque ta vie, qui ne fait que tu n'avances pas. Pourquoi tel avance et toi tu n'avances pas? Dieu serait-il injuste? Non, non. Comme pour la femme cananéenne qui s'approcha de la même façon que Bartimée pour être secouru par Christ. Mais pour Bartimée, Christ le secouru facilement. Mais pour cette dame, il y a eu procès. Parce qu'il y avait une loi de sa lignée. Depuis le temps de Noé où il avait maudit Cana, cette malédiction a empêché Christ de délivrer cette femme. Et jusqu'à ce que sa foi a remonté la surface et a rencontré la foi du Seigneur et il a été sauvé. C'est ce que nous sommes en train de faire pendant ces 40 jours. Nous sommes en train de déterrer, de détruire, de condamner, de sortir des alliances antiques, des alliances ancestrales, des mauvaises alliances que nous-mêmes, consciemment ou inconsciemment, avons contractées sur cette terre. Voilà, nous t'invitons sur l'avenue Loubi, numéro 10, dans les quartiers Salomon à Lemba, arrêt
Libaya, vous montez vers la boulangerie Mazo jusqu'au conteneur de la police. Nous sommes là, nous vous attendons tous les lundis et vendredis. Nous sommes à Jeune Liquide de 6h jusqu'après les kids. Les samedis et les dimanches, c'est un break et puis nous reprenons la marche les lundis. Tu es appelé à venir. Tout ce qui ne marche pas peut être caché derrière des alliances. Si tu ne les détruis pas, ta vie ne changera pas. C'est votre bien-aimé le pasteur Dieudonné Katoukou. Je vous invite, venez nombreux, que Dieu vous bénisse et bienvenue à tous. Les patriarches, l'évêque Pascal Mukunaya Aseka Bandal, a Bandal qui est déjà 4e module, il y a le monde des esprits, Tolanda. Oya meme photo na yo, nanda kuyanganga. Oya meme kwa mona yo na kindoki. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es l'issue sur le bosso na bino. On a annoncé bino musala munene ya 4e module. Si madame Soko Silisa 3e module, vous allez dire que ya femme de mon homme. Suka musalo changement Soko tanapila. Vous allez na 4e module, vous allez commander dimanche le 2 octobre. Vous allez jusqu'à le 17 mais le 18 décembre. Tout Silisa. Kozanga te bien-aimé, puisque vous allez musala munene, où ils allaient lier na prière. Sous thème na biso, ils allaient délivrance des esprits qui provoquent des situations difficiles dans la vie de Dieu. Dans la situation difficile, toujours mon souffrance, toujours mon maladie. Toujours mon échec, toujours mon misère, toujours mon pauvreté. Mais l'esprit wana diable zana yango. C'est mieux au y découvrir comment on doit s'arranger pour créer souffrance dans la vie na yo, fin de fait au fukamela ye. Nenga yebsaki nkolo fukamela ngai. Na moment nini o Yesu asali 40 jours 40 nuits zale juillet na moment ya nzala wana alobi na yefukamela ngai ekomama okofukamela kaka nzambe mpe okosalela kaka ye yebisa ndeko ya quartier ke mosala monene ezobanda na grande communauté aseka mosala oyo ekozala masanga na biso nyonso. Dans ce cas bandal, nous avons un numéro 2. Référence des maisons communales. Nous connaissons la prière et nous avons lundi jusqu'à vendredi. Nous allons de 17h à 19h30. Kozanga te moninga. Dimanche, nous avons de 8h à 12h. La communauté église des dimensions dédiée au Ekambamaka et pana Moutona Nzambe apôtre Jurès Lepa Namatuta à Salaki appel des fonds pour la Kotonga église tout l'anda message naïe. Shalom peuple de Dieu, shalom peuple ya islam, shalom peuple catholique, shalom peuple ya kimbangiste, shalom Église des Noirs, shalom Boudiwa Congo, shalom toutes les religions nyonso au bozali na Congo na ville ya Kinshasa. To pesi nzambe merci, ndenge nzambe apesi apôtre Jurès Lepa Namatuta place esika kombo ya nzambe ekovanda. Toye ko sembola loboko na biso ko senga lisungi na peuple ya islam, na peuple ya catholique, na peuple ya église de réveil, na peuple nyonso obos ndima religion moko songoloto pakala. Toye ko senga lisungi ya sima moko pusu ya zelo pusi ya kayas libende toyeko senga lisungi na bino bato bozali na musika to ya pembeni place on nzamba pesi biso ezali na Matete na un grand commune ya Matete na boulevard Lumumba esika so de moto esuki tokangami na école ya Shekina
eza bisika nzambe apesi biso totia kombo na ye yango balimero oyo tozopesa eza balimero ya mpesa yo landanga toute une année obanda olandanga kaka na radio obenganga déjà okutana ngai lemsu nano olandanga ite lemsusu okutana ngai te mais na peso numéro oyo ata sac moko ya sima nzamba kozwa lokumu bible lobi na biso na Jean 4:49 ezalaki na officier moko présidentiel abelisaki mwana na ye abikaki parce que atongelaki nzambe temple nayebi koza na problème nayebi koza na bitumba nayebi kozo traverser ba situation moko za difficile mais na acte oyo okosala ya générosité ya bienveillance ya bonté na yo okosala ya kosombela nzambe sac moko ya sima poto tongela ye temple yeba ke problème na yo ekozwa solution bitumba na yo ekozwa victoire situation na yo eko changer numéro na biso ezali 082 88 16 527 kombo ekobima Jires Lepana voilà nzambe apambola mutu nyonso olandi ngai que ce soit na radio que ce soit na TV que ce soit na internet juste okosala tokobuka mabolongo tokosambela nzambe atoza locataire nzama repesa yo lopango pe okotonga atoza na problème okozwa solution à travers ya geste oyo sali ya générosité merci mon Dieu mon la communauté la sémence ensemble de Lemba Oikambamaka et pas pasteur Israël Kabea yepe apesaki programme ya culte na Nazali pasteur Israël Kabea, pasteur responsable de la communauté La Sémence et représentant légal. Quand il y a commune à Lemba, avenue Loto, numéro 36B. Nous avons mis Loulou, il y a 21 jours, il y a prière. On a clôturé en beauté année 2022. Donc on va le 10 décembre, le 31. Donc au moment il y a ma prière, on a collègue là, Mobuya Sika Oezakoya. Oebi Nasuka Mbulawa, monde à ténèbres, Télémaka, on a comme ça un sacrifice. Mais biso pe lokola bao baza averti na makambo na nzambe yango toza ko préparer ibota na nzambe na prière pour que nyonso mongu na bongi soko ya sacrifice eko kosimba libota nzambe te tozali na Lemba commune ya Lemba plus précisément na Lotoi 36B yoza na problème yoza na mitungisi ya kanzambe na biso aza na bombo eza kosala alors rendez-vous ezali chaque mercredi, chaque vendredi à partir de 17h et dimanche à partir de 8h nous allons kosangana on a ko luke nzambe et baoyo nous allons lelo ezali nzambe wana nde azali kosala pa besi témoignage voilà numéro de téléphone on a ba balingi bazo biso na nzela singa nous allons na 089 89 38 657. Donc on a pasteur responsable. Chaque samedi à partir de 15h. Kino 18h. Ce qu'on a une adresse dans l'histoire l'auto 36B dans la commune à Lemba terminus. Au bout d'un abisso. Donc on peut savoir il y a nos Nangolou Nzambe na wetali problème. tokomi na suka ya magazine chrétien na bino oyo bolingaka mingi na pesi matondi mingi na bino nyonso oyo bozwaki libaku ya kolanda biso tokutani bongo mbala nsima.